Mbote na bandeko banson bazali konda biso na ngonga ya solo penza lelo ezali mokolo malomingo le 12 novembre 2017 ezali bongo lomingo la tukumisa tunaibale eleko ya mobu bongo mbote na ba Kristu banson ya Ecclesia Catholique ya solo ezali mbali boso kasi boko mesi ne kolanda biso lomingo nyonso na Boss TV Live tokopesa mwa matangi na baye banso bazui occasion te ya kokelenda kwa Nzambe biso elongo na ndeko Boss TV Live se na souci ya kosalisa bandeko baye ba maye elekaki mokolo lomingo lolenge kani Ecclesia ezali kotambola lomingo na lomingo tokopesa bino matangi o mama biso Ecclesia ezali ko proposer po ya biso bongo tokobanda okombo ya tata pe ya mwana pe Elimo Santu tata biso zali o likolo bato bakumesa kombo ya yo bandima bokonzi bwa yo tika te maso tokosala awa ezali pa lokumu na kombo la yo zala na biso na mwa mateya o tokopesa sikawa bandeko bamanyola malamu nini o mama Ecclesia elengeli o mokolo mwa lelo se bongo na lisalisi ya ngondo Santu Maria asengela biso po mwana Yesu Kristu po te Elimo Santu ezala na biso kombo ya tata pe ya mwana pe Elimo Santu lelo ezali bongo lomingo la tuku isa tunaibale eleko ya mobu tozali ko beleme malembe tokoma eleko abengi eleko ya Advent eleko la ya loya wana tokolengele mbotama ya mokonzi Yesu Kristu etikali lomingo muke penza bongo to clôturer eleko ya ordinaire otobengi eleko omobu po te to clôturer yango na eyenga monene ya Kristu mokonzi oyo ezali koya kasi lelo tokopesa bino mwa ndimbola ya matangi tope matangi ma Ecclesia elengeli po na lomingo la tuku ibale na isato o mobu bongo baye bazwa kili bakute kokenda kwa Nzambe esengeli baye bate mama biso Ecclesia ezali ko sepelelo lomingo la tuku isato na ibale o mobu bongo bomo meseno lomingo tokotanga ka matangi misato litangi ya mboto kozwa yango o mokanda ekomami obuku ya bwania eteni ya motoba molongo mazomi na ibale kino zomi na motoba na limemia toyoka litangi bwania bozali kongenge bokobebaka te bato balingi bwango bakomono bwango noki baye baluki bwango bakozwa byango solo bwania bokokutana na baye balingi koyeba bwango bwango moko bokomilakisa na bango liboso oyo akokende koluka bwango na tantongo akoyoka mpasi te akokuta bwango bofandi o monoko mwa ndako oyo akomonyokolaka bwango azali na mayele solo oyo akotika kolala pongi mpo ya bwango akozala motema likolo te bwania bokoluka bato babongi na bwango bokobimela bango na boboto onzela iso bakoleka pe bakosalisa bongo makanisi mabango manso bandeko liloba lya Nzambe wana ya solo bandeko balandi ya Boss TV Live wana ezalaki litangi ya yambo toyoki boni mokomi wa buku wa bwania akoyebisa biso te bwania bokomilakisaka na baye bakolukaka yango baye bakoluka bwania bakomona yango na pasi te bongo ezalaki mwa likanisi na mbala moko tokoleka na litangi ya ibale liye lizwami
au buku ya yambo ya mokanda mwa yambo mwa Santu Polo ona ba Kristo ba mboka Thessalonisi litanga ibalene na lobili zwami mokanda mwa yambo mwa Santu Polo ona ba Kristo ba mboka Thessaloniki weteni ya minei molongo mwa zomi na misato kino zomi na mwambe na limemia to kalitangi ya ibale bandeko tolingi te botikala na tembe olikambo litali bato balali pongi ya liwa te bongo boyoka mawa te lokola bato basusu baye bazangi elikia biso toyambi te Yesu Kristu awei se bongo bato bawei oboyambi Yesu nzambe akosangisa bango na Yesu mwa Santu Polo ona ba Kristu bamboka Thessaloniki mokanda mwa yambo mwa Santu Polo ona ba Kristu bamboka Thessaloniki eteni ya inei molongo mwa zomi na misato kino zomi na mwambe bandeko tolingi tete botikala na tembe olikambo litali bato balali pongi ya liwa bongo boyoka mawa te lokola bato basusu baye bazangi elikia biso toyambi te Yesu awei pe asekwi se bongo bato banson bawei oboyambi Kristu bakosekwa na ye elongo tokoki koyebisa bino bongo mpo maloba mwa mokonzi biso bato tozalaki na bomoi kino mokolo mokonzi akoya tokoleka bato bawei te zambi tango anzelu mokumi akobelela pe bakobete mondule mwa nzambe mokonzi yemei akotika likolo akokita onse bato bawei oboyambi Kristu bakosekwa liboso na nsima biso bato tokotikala na bomoi te mokolo mona bakosangisa biso na bango bakokamba biso mapata mpo tozwa na mokonzi yo likolo bongo tokozala elongo na mokonzi seko bolendisana na mateya maye bandeko liloba lya nzambe wana bandeko balandi ya Boss TV Live ndenge toki tangila ibale ezali kolobela biso likambo etali bawei biso ba Kristu esengeli tozala na elikia te soko moto awei ake libela te tokomonono pamba te mikana misantu mikotalisa biso te o mokolo masuka baye bawei nde bakoseka bato ya liboso yambo te jugement esalema bato bawei nde bakolamuka bongo baye bawei pamba te baye bawei oboyambi Kristu baye batambolaki malamu o mokili mwe aonse tango mokolo suka mokobeleme bango nde bakoseka bato ya liboso bongo tango bakosekwa tokosangana na biso baye na yino tokufi te bongo elongo nde tokokende omboka tata sena tina mana esengeli banso to milengele zambi toyebi mokolo te toyebi pe ngonga te bongo sika tokoleka na sango elamu ya mokolo lelo sango elamu ya lelo ekomami na Santu Mateo oyo eteni ya tuku mibale na mitano molongo mwa yambo kino zomi na misato. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 25 du 1er au 13e verset. Nalimemia toyoka sango elamu. Obokonzi bwa likolo
ekozala lokola na bilenge basi zomi bakei na minda mya bango kokutana na mobali oyo akobala. Onte ya bango batano bazalaki bazoba, batano bazalaki na mayele. Bazoba bakamati minda kasi bamemi mafuta te. Baye bamayele bakamati minda pe na mafuta o milangi. Awa mobali aumeli pongi ekangi bango banso mpe balali. Kasi okati ya butu moto moko agangi, molongani ayei bokende kokutana na ye. Bilenge basi zomi balamuki noki mpe babongisi minda mya bango. Bazoba balobi na baye bamayele, bopesa biso mwa mafuta, zambi minda mya biso mizali kozima. Kasi bango bazongisi, te mafuta makokoka na biso pe na bino te. Bino moko bokende kosomba epai ya bato bakotekeke mafuta. Awa bakei kosomba, molongani akomi. Baye bazalaki kozila ye, bakoti na ye ondako ya limpati mpe bakangi lopango. Na nsima bilenge basi basusu batikalaki mpe bayei balobi, mokonzi, mokonzi, fungolela biso. Kasi alobi na bango, ya solo nayebisi bino, nayebi bino te. Bongo bokengeleke, zambi boyebi ata mokolo ata ngonga te. Lokumu na yo Kristo. Bongo bandeko, nakolandisa matangi mayema sato totangi lite ya likonzi ezali se lioko. Toyeba komilengele, zambi toyebi ngonga te, toyebi mokolo te. Toyoki osango elamu lisolo ya basi. Basi ya mayele bazalaki na mafuta tango molongani ayei bapelisi minda ya bango. Kasi ya bazoba bazangaki mafuta. Ezali ndenge moko na buzongi ma mokonzi biso Yesu Kristo. Mokolo kozonga toyebi ngonga te, toyebi tango te. Bongo pona biso ba Kristo esengi tomilengele tango iso. Po mokolo mona tozala surpris te, tozala sena bokengi tango akoya akuta biso tozali déjà prêt. Ezalaki bongo mwa méditation na oetali 32e dimanche du temps ordinaire. Lomingo la tuku isato na ibale omobu. Tozali kobeleme moke moke tokoma pene na eleko ya Advent, tope eleko ya loya. Ndenge na lobaki yo libandela. Bomesana na programme e lomingo iso, tope dimanche iso. Boko bana kolanda biso na Boss TV Live, boza la abonné, boza la brancher na Boss TV Live. Poto landaka moi méditation ya bayibasu makokiti ya kokenda kwa Nzambe pona misa. Wezali matangi ma ecclesia catholico elengelaki pona biso mokolo lelo. Boza la scotché branché toujours na Boss TV Live. Wana bokolana na biso lomingo pona oetali moi méditation. To pesi merci mingi na ba Kristo banson. Pesi sango na Père Antos na Menkau kuna na Kinshasa. Na pesi mbote na Père Maurice azali kuna na Kinshasa. Na pesi mbote na Père Lesoy azali kuna na Bandundu. Na pesi mbote na basango banso ya Kinshasa, mesalade Alex Aubin azali na Italie kuna na Rome. Na pesi mbote na ngana ba Kristo banso ya paroisse Saint-Perpétue. Ezombo na komina ngalem na Kintuka Pêcheur. Na pesi mbote na ba choriste banso Courage Shalom na ba Kizito banso na ba Noakite Salamuni Amani Boboto o mabota mabino.